Référence. Tu as vu des problèmes. Référence mal bloqué. On va bloquer pour lui. Ça va? On va bloquer. Hein? Comment est-ce qu'elle n'est pas battue? On va se relever le poisson. Ma chérie, elle a mon frère, on a quoi? Ah, tu as relié, hein? Là, on a demandé. Ma chante na soya. Ma chante na commandé du nom. Ayo ya kwa kuteka. Dai. Un kilo combien? Merci kuna fazili ya kusoka mbisi. Jamie Souni, hein? Non, là, je suis pas non plus. Ah, je suis oh, on est à la balaba. Vous savez, à la balaba. On est plus à temps pour venir qui est en moi. Comme il moment de ça, mon nez, il moment de comment on peut le voir. Papa, tu as un atelier. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas ton problème. Yaka. Yaka wa. Wasa munene mulai kwa benga yo kusina zala hapo ndio kwa kama moi. Nasi mama kama bale ya. Mala olio mokongo. Parler. Eh bella bien, eh pilipili. Na siko bata. Baba na tuna sobo fanda. Hey, okota kota lokwa, soba déjà les filles au bani. Ada ba ete que to côté kama.
que on doit assaisonner. Mais expliquez-moi qui est dernier au salon. On a tenu. On a tenu mungwa. Mungwa vedis. On a tenu mungwa. Soit si on tient mungwa, on a tenu sur la moto. La moto on a le mot yango. Après on a tenu sur le piste. Asko na chango siko na moto. Mama kila ibendana, se bendana kuna longo yango. Ah, ça se met bien. Comment on a, camarade? Comment on a? Bana akula no? Akula. Mama, yo mo le bi ke ba sula ba lingabo. Tu ba sula. Wewe kwa tafuta mtu yeye. Yango ilikuwa mesa zao. Yango. Nami. Sara, yango. Maman là na kolia na balabala. Il attaqué paquet chine. Alia, tu n'as pas la balabala pour lui. Comment il est pas. Mais qui ça so, elle m'a pas fait deux. Mais que ça so yo, elle m'a mbélé. Ah, tu as capella. On va aller dans Bayard, hein. On va aller à capella Bayard, on va se dire pour. On a capella. Oh, tu vas aller à Hawa, va aller à capella Bayard, on va dire pour parce que capella ouais ya ngolo ka. Oh, là là, là, hein. Ah, tu as mon on comprend que si on dit que on va se méfier. On va dire pour les méfiance. Ah, parce que même si on a ça attention, faut éviter. On va dire que au début, tu vois, il me voit une poisse. Moi, ça. Alors, maman Eliane Mito, elle tient pour vous les services traiteurs.
service traiteur Maman Nitou la providence na ba fête na biso surtout tout on s'en soutien ah bon c'est le fait de na ba et comme le roi VIP tous vos événements, mariage, baptême, très deuil, conférence. Donc il y a qu'à VIP. Maman Elia Nitou met à votre service son service traiteur, la providence. Ne cherchez pas loin, il n'y a qu'une seule adresse. Location Ezali. Il y a un matériel, location de voiture. Oh, bah CD, bah cassette, il y a mon rôle, nous pas l'idée de production, ils ont très bien. Donc, nayo muto ngo bala. Nayo muto so bala que nous anniversaire à bala nayo. Une seule adresse. Nayo muto ko kisi so 18 ngo anniversaire nayo. Je dis bien une seule adresse. Oh yo zo ki bak. Oh yo obani ministère no passer c'est premier anniversaire église. Maman Nitou Ezali. Elle vous convient, elle nous convient aussi. Parce que elle le fait très bien. Service traiteur, la providence. Un seul endroit, un seul service traiteur. Service traiteur, la providence. Elle et nous formons bloc parce qu'elle connaît bien son service traiteur, la providence. Pareil, regardez, on est en train de faire un service à table. Nous faisons tout. Vous voulez un service buffet, service à table, tout ce que vous voulez. Donc nous sommes là pour répondre à vos bien sur les années là qui
na ye koliawa nayoka kaka ngulu yango na lisolo nga mpe na bino omeka donc en tout cas awa ezaka bio kaka te tooloba likolo système ya bio tolie ngulu ya fraîche oyo batubi mpenza na miliba vraiment bapapa po tokotika mpe kolinga basi na kishasa po mameli na bible kasi biso tokokimisa bino basi na bino eza bino moko nde kolukaka baproblème tosoki oyeno mpo oleki na kapelo ye ngulu nomeli biere na yo sili nzela otomati na mbeto lai kozwa baproblème na foyer na yo te na poto basi ya poto boyeba mpe kobatela mibali na bino donc ntango yo oza na ndako ya libala bino na poto moya système ya soki oso olambaki biloko oke na yo mobali no atikali ya koti ye moko epo alamba semule ye moko ekosa siko ntango aya na kini akuta na masolo oyo bino kosalaka te omo ateke ezaka na yo eza nango kutu na elo te donc ntango aya basokoli ema ya moto toflataka bongo te mameli yana eza bongo eza bongo eloko yo olonga na mpo oyebi secret libala basi ebele bayebi secret libala te ebele bayebi te ozo comprendre oyebi secret libala olonga papa nitu ocomprendre olonga papa nitu donc papa nitu mpenza na temps moya kino eza te mpo talaka babiloko oyo osalaka epesa mene nango bapesa ebele te basa mpo te ebele orgueil community ezalaka te bali bamona bango kaka danger batalaka bacompte batalaka social soki ya bana bambongo ya bana etu or libala eza masabi secret libala nga kuna napali na ngai te me nayebi secret libala mpo nayebi nzambe me nayebi ke na obala nzambe akokomisana mambo ya minene liboso a me bamama bosima mbele bino makasi bosima mbele bino makasi mpo bookoma babala kaka bino biso towana biso mpe danse te toyaka basi lokwa ya bino tolataka pantalon lokwa ya bino tolata sutiaka lokwa ya bino totiaka mpe kaka bino bino bootya na poto ya kobiso mpe na kini totya to tokeseni te mwa discipline na mambo etali libala eza bien makasi atolia na biso tolekisa temps mpe ne soyez digne moi kimia mpona otyamba bato ebele bauti poto bayawa niveau ya mutu mpasi bino bopesi bango pas possible mais c'est bon mwa ngulu boye mwa distraction esala nango bien mwasi libala mayele ebele losambo ebele surtout losambo ebele eza bien losambo ebele koganga koloba eza nango elo te ta neti mameli ya mwasi makasi ayebi mosala ayebi oluka sote na mobali aozelaka te mobali abimisa donc c'est déjà bon nga na olia na nga mpo nasila matina nakelaka ndako na yela depuis ntango tobima ye na toyeba yekaka toliaka lelo tolebolobi tolelia pule mayo c'est bon oyoki te alobi oyo bolelelaka te voilà félicitations Marie te comment maman te ma gros bisous na première dame yo sara yo amoté ma coupe évangéliste présent à biso moto tchela motema to le la photo sepeli to mona ba photo to mona bilili c'est bon en tout cas félicitations ma gros bisous na première dame bala sima to obeta ngo lisolo